envahissait des lacrymogènes. On avait des lacrymogènes pour ça. Nous sommes là pour... Nous, on n'a pas de couleur. Nous faisons notre travail. De maintenir l'ordre. Si l'ordre est troublé, on va les rétablir. Même par force. Merci beaucoup. Vous avez quoi, Tozali Liboso, il a parlé du peuple, il est 11h30. Et si mon colo y a les lois et Sengela Kibongo, député, la élection, topé ko voté premier vice-président Assemblée nationale aux candidatures. Et là Kibongo unique et Pesamaki na parti politique IDPS. Et là Kibongo honorable Patricia Sea ndé à Ponamaki pour na remplacer bongo honorable Jean-Marc Kabund. Kasi Mikoeleki honorable Jean-Marc Kabund a utaki bongo ko saisir Conseil d'État pour être à la réhabiliter dans la fonction naie. Kasi Conseil d'État à mon qui était à l'oba qui était requête naïsa qui bon recevable p à l'oba qui était Assemblée nationale et Sengel bongo et sur soir ma plénière et ça là le côté qui nos cours constitutionnels et sika Conseil d'État a renvoyé qui dossier et cause de décision mokolo ya lelo vendredi 11 juin des cours constitutionnels peut à siéger pour na trancher na likambo tali réhabilitation ou pas il y a honorable Jean-Marc Kabund. Kasi to komi awa na parler du peuple po na koye ba ceux qui plénière et ko salema pour être député ba bongo ko voté honorable Patricia Sea na ebonga na ye ebonga ya premier vice-président ya Assemblée nationale. Kasi koko ma biso awa ndi boza komona porte ezali bongo bloqué, présence policière ezali awa balobi était pas d'entrée seulement bato bazo bima bato bazo kotate na simananga bozo mona ba honorable député o ba yaki bongo ko sala ezali musala na bango na kati ya hémicycle kasi ba pesa min dingisa te to pe autorisation et pesa meli bango te po ete ba kotana yango to koza ba réaction il y a des députés au bazali banda pour koyeba et lokoni nezoleka pona nini ba lingité ba kota pe nani apesi ordre était lelo plénière et salamate. C'est parti. Lelo et Sengela qui Bopona, honorable Patricia Sea, loko la moto a remplacé honorable Jean-Marc Kabund, na ebonga ya premier vice-président de l'Assemblée nationale, kasi to moni bino libanda, koko esabiso loko nini esali était bloqué bino boko tate na kati ya hémicycle na bino mokola nini. Bon, nous le constatons pour communiquer tous ceux qui le faut plénière il y a pour élire pour remplacer honorable Jean-Marc Kabund. Oui, avant tout commis, tout le monde va gagner, va policier va tourner, la parole du peuple va gagner, va barrière, va botter côté. C'est pas pourquoi. Ndenge bokomi awa muno kangi ba barrière bo bengi bureauté pour bozwa moins information mon koto pe ordre mon ko utana bureau. Si nous avons un bureau, c'est pour déjà que nous avons besoin de cas. Quelques membres du bureau, donc on ne sait pas comment on va faire, mais c'est vraiment regrettable, c'est vraiment une honte terrible. Et ça qui te remet. Mais quand Kabongo, au Conseil d'État, le bac était beau sur soir non macambonioso, qui nos cours constitutionnels a tranché. Bon, moi que c'est là qui bon causer là au moins mon collègue Alelo, cours constitutionnel à rendre verdict naïe, ce qui des requêtes il y a mon lamboka Jean-Marc Kabund des alliés recevables ou pas après nous voyons qu'au siège après. Il faut qu'on y ait maintenant ceux qui basali habile il y a qu'au Zamombe Koana. Nous on a pensé lobby hier. On a pensé que Ezali Nandingi na bangote ya kota likambo o Italie et biso parlementaire. Et on a dans la résolution moko toujours lobby na plénière de lui que non il faut tout siéger tout ça l'élection et surtout que Azab membre peut-être il y a UDPS au bango mon peut batindaki. Alors moi je pense que c'est bien propreté, c'est pas propre ou karma, quel que soit le scénario, quelle que soit la stratégie, on est cabouité.
ce qui yo mutumoko lui il faut pas réhabiliter dans pour démissionner il semble bongo ah ce que kuna na hiérarchie va prendre acte va tindi mutumsu ya parti na bino alors ce que ma comme je sais pas ordre ya ko kotsa bino te et où c'est pas ya nani mais na éviter pour na komia maman na tunité na éviter na komi siko na monika ki ba boy to kota balanzi ya boso la politique officielle sur terrain tozali na honorable Eliezer Tambwe mbote honorable mbote mokwelo sengela ki bongo bosala élection ya premier vice-président de l'Assemblée nationale honorable CA apona maki na IDPS pour na ko remplacer honorable Jean-Marc Kabund toyeto kuti bino libanda toyeko yebana no mobeko oyo ya ko boya bino ete bokota na kati ya hémicycle na bino euti pa ya nani jusque là to éviter ce qui euti pa nani to kuti nenge to yaki dalaga nenge to lati ba cravatero to yaki pour que to le kana élection je sais que il y a eu une décision à la justice baloba qui keba sur soir mais notre bureau balobi na biso ke boya to voter nde to yaki to kutia ke muto akokota te ainsi de suite to telemi wana zomona ba député ndenge nini ba ko balukaka to éviter ceux qui m'ont béqué uti wapi est-ce que c'est la cour c'est le conseil d'état nde ba décider batindi batuke bino la police allait empêcher je ne sais pas mais nazo banga parce que tozo kende na crise institutionnelle ce qui totali malamte makambo kotambola malamte kasi conseil d'état a renvoyé qui déjà dossier na cour constitutionnelle o ba ko siéger déjà kala mingité ba ko rendre bon verdict na bango motu ne zali boye et sengela kité ko zelana nu verdict wana bino bo sengela ki bo tosa mobeko ya justice to ne bino bo tosa na bino o za ki bongo maloba ya bureau na bino conseil d'état a renvoyé qui kunate Jean-Marc Kabund a saisi saki cour constitutionnelle tango ayeki ke balingi ba organiser ba élection nde akena mikanda na ye ndenge nini akenda ko saisir cour constitutionnelle aye comme mayango na conseil d'état pour que bas sur soir organisation de ba élection oh on ne doit pas bousculer un député non balandi ya boso na politique officielle sur terrain obozali komona ezali honorable député moko oyo amekaki alingaki kokota na makasi wana bakomona ba policier nde bazali kobimisa libanda pamate bango bazwi mobeko ete moto akota te na pays du peuple lelo toyeba te mobeko yango euti pa ya nani yango tozali kocontinue kosolola na badepute mpona koyeba kasi na bango moko mpe bayebi te moto oyo azali kopesa to mpe apesi mobeko ete bango lelo basiége te mpona koluka kovote honorable Patricia Seya na poste ya premier vice-président ya Assemblée nationale. Vous a permis de démissionner comme ça. C'est tout citoyen, vous avez le droit de postuler comme les autres qui nous empêchent d'entrer. Si comme ça, on dit que le Conseil d'État a réquisitionné la police contre les députés nationaux dans l'Assemblée nationale. C'est une crise. Ça n'a pas deux qualifications, c'est une crise. Je crains fort que après 5 ans, que topé si peuple bilan malade parce que Covid a lié biso, parce que tous les la crise FCC cache. Peuple congolais font la mise FCC cache en otage jusqu'où de tels scénarios. Un député national, un collègue bousculé par la police, ce n'est pas sérieux. Non mais je vois l'honorable Tambwe qui est bousculé là-bas. Ce n'est pas sérieux. C'est une désolation. Nous arrivons à c'est pour des raisons sécuritaires. Les députés vont siéger. On nous empêche de siéger valablement. Mais c'est inacceptable. Élection Zali Lelo. Mais on nous empêche d'élire notre première vice-présidente. Et pourtant, candidature Yamaman Seya Nana Pesiango, c'est le président Fachi, l'autorité morale. Yem t'a désigné. Mais comment se fait-il pour que la décision Mkonzamboka? Et il y avait 16 candidatures. Le président de la République a choisi Moko. Alors, Bissotobi, en vertu du principe, il y a cohérence. Il y a unité institutionnelle, tout ça là, Nini, c'est le président de la République. Mais voilà ce qui se passe. C'est inacceptable ça. C'est inacceptable. Merci. awa libanda oza bousculé bile bosa bakele mibeko epai bile bosala kalelo bachebula libanda nini ekoleka juste tokomona lolenge ya sika ya kokamba mboka ekozwa nzoto
alors lenge sengelité na soni makasi na kata mokili. Pour la première fois dans l'histoire ya un état moderne, parlement où ils ont na chambre mibale, où ils ont na plus de 20 commissions pour na likambo ya fonctionnement ya unité moko na kata parlement, unité nyonso baza concerné ba kangami, ba policier, ba tindami, ba ko boya ko lakisa ordre de mission. Oh policier ici nyonso akendaka pasa la musala na ye esengeli ala kisa ordre de mission batindi ye na nzela porte asa la musala o ya ye ya kobatela population na kobatela babie na bango. Awa policier aye kopekisa ba député ba sénateur basala musala na bango na misala ya lelo ba commission ebele sengeli bakutana basala musala ya kokela bibeko na koyoka ba membre gouvernement. Ngai naza membre ya commission PAJ nazo kende kosala musala nanga ya ko landela mubeko etali ba personne vivant avec handicap des commission plénière sengela ki salema na 10 heures na koti ba policier bazoko tidika biso bazako beta biso na yebite balobi batindi bango ba beta biso balobi batindi bango ba pekisa mutu moko te akota na play na batindi bango alors bureau assemblée nationale to conseil d'état ngai awa na kondima te ke conseil d'état na la police te ape na ordre a kopesa na la police te conseil d'état pesa ka ordre na la police te décision conseil d'état ezwaki ezalaki assorti na clause d'exécution immédiate te. Donc na bato bayebi droit bayebi ke ata juridiction soki esali et que recours ekoti recours eza suspensif et exécution décision wana. Donc na kondima te ke conseil d'état ya bato abwanya wana de batindi bato ezaka instigation institutionnelle eza kosalema o bolingi bo pesa ngo komo état de droit mais eza état de droit te eza état d'anarchie. Oh eza crise honorable. Non eza début ya koluka crise pona ngai eza début parce que bato nyonso baza mutu moko ta kolinga ke Congo ezonga na makambo ezalaki na 2001 na 1997 mutu moko ta kolinga ngo et que soki balingi ke Congo yo ebaluka boye tozongela désordre tokozongela ndenge bango ba koluka mais peuple congolais lelo aza kolela dollar ekomi na 2000 nde wana nde ba solliciter photo mona ba policier bakiti na zando pour baluke la solution ya ba population mais ça te batina bango pour ba créer ba crise institutionnelle nzala eza confinement eza ko continuer état de droit injustifié eza ko kende honorable siko nini on sala bon avant 2019 bino be bata FCC bano ko sala la police ka o même musala ba ba zo même ok et ça les ko ni mbo simbo te honorable te mbo simbo te to koki ko luka changement et puis to continuer na makambo to dénoncer kité c'est que wana to kende to ke liboso te to zongi le sima awa peuple congolais luka ki changement est-ce que to zuyango bato babandaki ko décrier la police basala kabisa lelo esengeli te na cadre ya état républicain est-ce que lelo to suki ndenge nini wana nde mutu nyonso aza na conscience totala bato balesaka mwa 1000 francs et puis moto abimi na nzela te toyoka moto bato abwanya est-ce que tokeli liboso to te nzala ezongi koleka kutu ndenge place tozalaki. Honorable Sko na maïnyonso oyo esalami mokwalelo bino etant que ba député pour sala ni na yone uti ko zala victime yende batindiki ba boyete okota na kati ya pa di peuple boko sala nini ba solution ni boko za boko zonga ndako to boko vanda ka biso toza awa baboma biso peuple congolais mona tokozala awa tokosala bibeko ndenge lolenge batindiki biso po bato bakalisa ke kopanza parlement eza kosukisa mokili non batindi biso apo tokufa awa te ata bapanzi parlement tokokontinue vie ezali toa na Congo motu te akodongola motu na Congo toa na Congo donc awa tokovanda si mobeko mais nous allons user de tous les moyens juridiques à notre disposition pour na koboya anarchie et s'installer na Congo. Koba tozali 12h04 tozali toujours liboso ya palais du peuple esika bozomona bozoyo ka ba député ndenge ni baza koloba pe boza komona ndenge ni ba député bazali libanda na ba membre ya bureau na ba sénateur na ba député bango non bazali libanda balobi était pas d'entrée kino sikoyo tozali ana palais du peuple esika ordre et outil ya koboya ete ba député ba accéder et yebani nanu te pambate ba député bazali pe na pardon pambate ba policier bazali pe na ordre de mission te oyo ezali kolakisa bango ete ba député sengeli ba kota te tozali toujours ko continuer.
Bonjour. To kutibino awa liboso ya pays du peuple to mona ki oyaki to moni oza kozonga et mani ezali ko leka ba boy bino bo accéder pona nini mobeko wana e uti wapi wete boko tatelelo. Bon, toyaki poto ko sala musana biso ya ki député oyo population ba ponela ki biso. To komi awa na porte ya entrée ya hémicycle to côté ba che ba soda ba lobi ba député ba ko tate bo baza na kati babima. Yango na biso pe to komo zonga le temps toyeba pourquoi bakangeli biso porte poto kota to sala musala oyo population baponela ki biso. Pour na minute oyo boko sala nini bozonga boze la décision ko uta na bureau to pe boko zela décision ko uta bongo na cour constitutionnelle na likambotali requête ya mwana mboka Jean Makabund oyo abandaki bongo ko sa oyo aza ko senga ba réhabiliter na ba fonctionnaire. Biso to zela ko zela obe consigne oyo ko uta epa ya bureau na biso oyo ezokamba ba député. Biso to kambami na cour constitutionnelle te, to kambami na conseil d'état te, to kambami na justice te. To zela na principe ya séparation des pouvoirs, biso to kambami obe na bureau na biso ya parlement, yango de tozo zela ba bengisa biso to ya kotala ndenge ni makambo ezokende. Merci beaucoup. Toujours Kokoba, to zali awa liboso ya palais du peuple et sika la police et outil ko construire barrière et tsami to zaki na kati na moi pembeni na porte d'entrée siko to pusani et sika la police atie barrière ne ozomona na simananga barrière ezali ba député nyonso oyo bayaki na moi retard moke bazali bongo ko boya ete bakota ndenge bomoni ete ba député bazali banda basili nanu ko kota te na tiki bolanda bino bolanda lolenge nini barrière réseau salema awa ndenge nini ba police bazoboya ete ba honorable député o population congolaise a vota ba kota te na kati ya hémicycle na bango. Si on doit faire ça à l'institution Assemblée nationale, qui est la deuxième institution, que dire des peuples, des autres citoyens de la République? On dit que c'est le Conseil d'État qui a instruit la police. Le Conseil d'État, nous l'avons dit clairement, le Conseil d'État est incompétent par rapport à cette question qui concerne les actes posés par les députés. Nous l'avons dit et nous continuons à le persister et nous vous rassurons ici que la Constitution nous dit ceci. Lorsque l'accès nous est interdit de siéger au sein de l'hémicycle, nous pouvons déplacer cet hémicycle. Et je crois que ça peut arriver. Et voilà, advienne que pourra, nous allons exercer, nous sommes des élus du peuple, élus par le peuple congolais. Nous partons pour un bras de fer. En tout cas, nous ne sommes pas pour le bras de fer nous autres. Nous sommes venus ici exercer nos fonctions régaliennes, nous reconnues par la Constitution. Honorable, merci. Je vous remercie aussi. Tozali bongo tobaluki na sima ya palais du peuple na entrée ya Bovan esika ya komona bongo ba honorable député mususu ba si ba koti na kati me ba communion na kati ya salte kasi misusu bazali bongo libanda ba koluka lolenge kani ya kokota bazali bongo décider ba lobi ete ba kotosa mai oyo président ya Assemblée nationale ba kete élection et ko sala ma élection et sengeli et salema. Honorable Willy ne part pas. On est comme une faiblesse. S'il te plaît, ne part pas. Nous allons entrer parce que nous sommes chez nous. Et que ce lieu est inviolable. Donc, nous ne allons pas violer la violence. Notre lieu a été violé et nous allons y entrer. Dans les jours qui suivent. Quand le conseil vous allez nous soumettre. Donc, vous voulez quand on va changer parce que nous avons
pays. Bon, nous sommes là pour faire notre travail, le travail pour lequel vous nous avez élus, parce que vous, les journalistes, vous faites partie de la population congolaise. Et je crois que vous n'êtes pas contents de voir vos élus dehors scandalisés, vandalisés, insultés par des motards. Je crois que la République est en danger. Honorable, si vous réfléchissez jusqu'à le soir, qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas, il faut demander aux garants de la Constitution, aux garants des institutions du pays. Parce que ça, moi j'ai vécu dans les 5 continents du monde, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu des motards jouer sur les élus nationaux. Les personnes qui ont été élues les mêmes jours que le président de la République, c'est une catastrophe, c'est un désastre. Je vous dis que parmi vous, peut-être qu'il y a mes électeurs, je suis triste et dangereusement affecté. Je ne veux plus parler parce que c'est grave. Laissez-moi aller dormir. Merci. Avant que cette députée quitte ici, on nous rassure qu'il n'y a aucun bateau là-bas. C'est ça d'abord le premier problème. Si les bateaux si les Wawa sont là, aucun député ne va passer. Parce que nous sommes en train de les marquer remplir. De ce côté, il y a la police. De l'autre côté, il y a les Wawa qui nous attendent. Bon, allons nous sacrifier si on doit nous tuer. J'étais là, On va essayer de lacrymogène. On va de lacrymogène pour ça. Nous sommes là pour... Nous, on n'a pas de couleur. Nous faisons notre travail. De maintenir l'ordre. Si l'ordre est troublé, on va les rétablir. Même par force. Merci beaucoup. Thank you.